on a décidé que veiller, il faut ça. Veiller et kozala. Tolbaki dimanche que tozongi culte tongo. Toyeli susko lobaye que ezali malamu totikala kaka na esprit ya veiller dans le but que nous se kozala bien. Et d'ailleurs kozala veiller ezali signe que nous se koleka bien. Alors vu que éviter que vivre makambo to vivre qui dimanche batu mosusu bayaki butu ebele bango basaki na programme ya butu et pesaki mikakata to yaki ko changer na dernière minute information elekaki te batu ba tondi baye butu to oh mutazo na yeko veo to zakil te tongo non awa lelo eza mardi tozo a déjà temps oyo ayoki message oyo ayebisa pe wana pe ayebisa wana pe ayebisa jusqu'à ce que veiller ezongi topesaki ba raison nyonso wana que souvent ele kakana veiller vie particularité na mwa spécialité ya semaine oyo mois oyo année oyo parce que lingomba ezape na sena mo nano ekoti na paradis te talatina to bujaki ba programme wana dans les petits ya koloba nyonso ezala bien et donc tozongisi ki tokozala na veille qu'il te kozala lisusu dimanche tongo lisusu te dire que tokoya butu ndenge salamaka tobandi yango mardi oyo ayoki ayebisi wana yebisi wana donc na bakilte na biso nyonso eleka ndenge ko éviter na yokaki te parce que papa si alobaki dimanche tongo parce que tolobaki dimanche tongo mingi ndezwaki corps nde toyeli susu tobandi mardi mercredi tokoloba vendredi tokoloba oyo akorate wana etali biso même soki aye tongo azeli kaka zongi ayabutu soki azeli mbala moko maintenant que totie butu eza malamu e permettre na moi moto aluka moto atambola voilà donc koleka lobi soit message sunga lisusu pour éviter ko vivre ba makambo ya dimanche oyo ya ba toye tongo mamususu baye pokwa ba basaki na bandeko na bango le ba signal ki bango no na ko ya pokwa ete kite uti koleka tongo alors yo sunga wana pe asunga wana to garder vraiment veille na amena yango na caractère na veillette donc eloko moko kozala bouchette et donc ezala ba témoignage éthical donc tout ce qu'on continue ko enregistrer ba témoignage ozala wa ozala oko ozala ndabiso libanda et action de grâce éthically comme ndenge to yokana ndenge salamaka chaque fin ya année moko na moko azo remercier nzambe kotala oyo nzambe na mawa asaleli kotala oyo nzambe na mawa 365 jours eza rien c'est quelque chose tu viens bakolala balali eroba mususu baza hospitalisé peut-être akofete mona bonne année anambeto ya babeti mamusu baza na ba prison sina mawawana zamba bateli biso et donc to sengeli à tout prix kozongisa matondo kozongisa action de grâce kozongisa ba remerciement voilà programme ya mutuya na lingaki na lekisa que mon Dieu vous protège.